poelo. Ouais, babit, babara, ça, baloba. Tout le monde saoné. Na HD version originale TV. Oh, on va faire ça. Tout saoné. HD version originale. Oh, bah, il bien, on te version originale. Eh, botu na nini? Aso bo s'abonner bo za dessus te pour ba s'abonner kaka. Awa na HD version originale TV. Neto ganga Makemba HD saoné. On va passer et puis ma s'abonner. Cliquez. L'isabmo j'aime. J'aime. Tant j'aime. Mutu abime watu c'est ba comédien, ba musicien, ba poéticien, ba tout abime ba moi bilo no sera pays. On a posé un stress au monde. On a posé information au monde. Ça on est. So parler c'est pour. Oh. Elenge aoye vraie version HD. Babina média en ligne HD. Version originale TV. Ba s'abonner quand on sait jamais dès qu'on a bien moi si ni balobi ba tout balinga nada baloba quand on sait jamais moi ça loba mingi te na ozoze na bota baba Makemba baloba kaka nada allez d'animation et ça un peu et à changer mais tout ça il y a tout silité musicien c'est raté ouais maçon nous vient absolument beaucoup à outa bu jeunesse na tinanga akufi na succès na art naï na kombo ya bola tokomela café ya moto tokozika te yena kombo ya jamuskete yoyo mwana Kongo bana kini tofungola mitema toyamba. Bonsoir. Là. pour la musique de simbela bango makoli mukoloti par rapport à mission musuba baza miketo ko ba kombote hein de va faire golo ba master pour la musique de simbela bango parce que ça donne bango ah
Gobila Lipongo, il y a été le vivre à la musique. Bichi Gobila, il y a été le vivre. Ouais. Isabelle. Très chers téléspectateurs, amis qui nous suivent de partout, chers internautes, aux autres à la vision au travers de cette chaîne HT version Journal TV, je l'aurai plaisir de recevoir Biscuit les Écoliers. Vous connaissez très bien cet animateur de talent. Et Bella Batoubassa va faire un témoignage à Katana, à Silla, à Kourasou nous l'été. Mais le long de ma grande surprise, Tokutana Biscuit les Écoliers. Bandekona Nazo Sabino va comme mes animateurs. Animateur tout l'album du maître Bobongama. Hein? Bobongama nande on s'en répond na makamona monia bona zo yoka. Mais après une interview, na bino mon décolo zo ngazan décolo ko boela interview te. Abino Delix, toi tu es mon ami, mon frère les Akala. Fona loba. Ndeko boni. Bien Delix Arlo. On a sabé la moi santé kitoko. Ah même so leader animateur donc pourquoi to bana musala tongo. Tu bi tactique de jeu musique. Donc c'est ça quoi. Pression, précision. Hein? Secret travail nos amis. Animateur à boire à Wemba. Donc animateur à Wemba. Yo animateur non leader nini. Si on a leader na Wemba. Donc c'est la qualité à Wemba. Donc il y a un monde ba boulot to va mettre l'école. Biso ba na classe. To so ba leçon. Il y a un monde lelo. So vibrer tant que biscuit de ses colliers. Ouais. Si vous avez tout au cancer, vous avez limo, vous avez les sociétés, vous avez les sociétés, vous avez un faux témoignage. Tant que comme on a maté, vous avez Delix Arlo, na yebisa ko mingi bana ba écran na ba palette, mingi bazangi ba chombo ba Android, pour na ko ba ta musicien. Et ça chombo Android, je te dis la vérité. Na kin ba to na ba touche. OK, muto na chombo Android na YouTube. So ba ti biscuit des écoliers. Akomona ba mission biscuit des écoliers, les gars qui lobby, we kota ki lobby wana. Alors Ngana Zali, yo mo yo tala biso en pleine répétition pour te rebeta vendredi samedi. Ah on a kati awar na bandal. To yo wana ko biso en pleine répétition au moni boulot, ba ko mona ba image, na biki ba mona ba image personne. Donc ya ko lo ba mingi te peut-être pour disque ça na nuité. Ba c'est la maître de non la voix du maître. La voix du maître hommage à Papa Wembe Zoya. Ne pas comprendre ah ba ki sikiti beni na kaka. C'est ça quoi. Et ça non biscuit les écoles. N'enga animation so salama lelo parce que yo za parmi ba animateur ba tombola ba matsa mpe vona ndenga ko sakanate. So bilengo ba ye lelo na ndenga animation zo kende. Et ça kana ndenga na bino ne bono salango to ba makambo échanger. Delix Arlo na biso ma mususu nga biscuit les écoles na zo bisayo. Bino mo boka ndule. Boyo ba ndule mama ko lobeza te animation kala na lelo za différent. Ya kala nga mon kutu animateur so na zo yoka et so salanga ba chair de poule. Na ba do belanga ba boki. So on me li boki na zo ka cri a obina na douche cri le loza na chair de poule te o boaka po boaka dume binisa cri le chair de poule ezate na lo ba vérité so chéri mon gata na makangwa mama bazako pekise azoyo kate o chéri mon ami bakolela kiarie mawa oso mon la différent na cri mo zo ke mbangu cri chanter le lo ba cri mo mo tazo yemba mais comme cri crier. Il faut que chanter. De l'animation, et ça un peu et à changer, mais tout ça, il y a tout ce musicien c'est raté. Ouais, ma son ne vient pas beaucoup. À outa bu jeunesse, n'est tinga à kufi na succès na arnaï. Musique, ils en passionné. Musique à tout comme na 70 ans. Soko bomba quand tout no bien. Toujours le lac que ça là. Nous avons dit que tout le monde mona kala po koli, c'est loin on yoka kala lelo ba donc musicien si là. Non. Ce qu'on a dit, ba fali pupa, baba masana biso. Tout à fait. Pour la musique de simbela bango. Makoli mukoloti. Par rapport à mission musuba, baza miketo ko ba kombote. Hein? Lelo ba faire gola ba massa. Pour la musique de simbela bango parce que ça donne bango. Ah, dès que ça biscuit aux amis. La musique a muté la rateta ba promotion na ma mbele. Vive la musique, je suis chef de discipline à Vive la musique. Ouais, bela nga mission simple mais lelo na koma loyalo. Donc ya kala yebi. Na ma chef de discipline à Vive la musique. Tout kumbe la bord quoi.
Merci Nabande retour à Kinshasa en Afrique au travers le monde Biscuit les écoliers concernant cet album La Voix de Maître. Tous s'attendre na nini na ba surprise nini na ba penalty nini pour cet album La Voix du Maître ozobi m'a déjà incessamment. Donc on l'a fait lobby ouais et puis ba ki mantimbat. Ba ki mantimbat ta te kandunda kanga makolo na. Sene ba yiba ba taba bi ya bisikiti ba dossier bango ngaba yiba kriti. So bi kriti simbat. Ba zorabete. Ngaba zorate. Parce que nous fabriquons c'est pas bouler qui l'a mon gros de génération en génération abimission vraiment mes félicitations mon frère fabriquer et puis faire pas boire de qui l'a mon gros de génération boire qui l'a mon gros ya mona mama lemele amudi qui l'a malu yaga yake o yankila mon gros malu yaga yake kila amantangulu yaga yake aba mamalu yake kila mon gros donc deux fois tes biscuits les écoliers à travers tout ce que sont dans la kati pour tout ceux qui s'en aillent tu vois aussi manini na pourquoi lelo et puis na pourquoi lelo l'émission lelo parce que l'émission ça tu ça les belé parce que promotion déjà bani l'album La Voix du Maître et c'est une belle visibilité belle promotion dans nos même la résidence même na palais na ba concert dans nos partout hein c'est que bana poto bana kin bana braza tout pas dans biso ba simani na pourquoi lelo l'émission lelo et le ba simba ke bisu des écoliers Mantanga mumeswe monaga mone amantanga mumeswe yo Barbie Mawila beauté Schengen Irene Matimbila Jenia Komasri Maître Nino Kamanga ya Grangi Kamanga na Parigo donc vive la musique ya yango yo Gile Kimpito ya Gile Kimpito vive la musique ya yango yo Garen Kumbu de Bruxelles mon ami émission la minango biscuit des lobby vive la musique ekufa tete ozali toujours complet o alongwa o atika la fidélité à biso de vive la musique bocho na moto ezali na otika numéro nanga je ne sais pas si je vais laisser mon numéro plus 243 89 96 89 363 plus 243 89 96 89 363 olingo checking soit aux arabes mi ba numéro bunga numéro yango ezongi vraiment checking et bien ya maraye mo na téléphone biso to ya mbela rete to ko ba papa mano ya ma yem encore numéro fait beaucoup ya 9049177 de fait beaucoup ya mbama kamna numéro na ye moko donc c'est ça quoi voilà. OK, merci beaucoup. Merci mesdames et messieurs. Cette fois-ci, on est avec en face de moi Bom Jamskate, animateur de pression, quand on a vu ça, on a toujours élégant. À qui j'ai dit bonsoir Bom Jamskate. Bonsoir, Yemoro Atara des pointes. Thomas c'était Maï. Ouais, charisme aussi la raté. Ba wolo na kingo ngi botikate. Biso tozaba. Kato kingo bamba. Biso tozaba pétale nkurut. Biso tozaba bana o non bien formé donc o ma maître à salaki. Donc biso tozaba tout o moro donc bata idéologie. Ouais, animateur presseur en Nozoloba. Muta pesa il animation. Muta yemba animation. Et ça la mate Jamuskete. Ouais. Est-ce que vous rappelez bango te Bom Jamskate? Rappelez-moi les akala. Yena kombo ya bola tokomela café à moto tokozikate. Yena kombo ya Jamuskete yo. Mwana Kongo bana kini to fungola mitema to yamba tete ndaye maboko bank. Pour cet album La Voix du Maître incessamment ba surprise ni to kuta Bom Jamskate na kati on boyoka ba pour to sali afro to sali album ezobima album ma pré mais afro mo to sali à 3 minutes to zong sika ba bilo na biso kala mais to betsa on a gilelo to betsa on a afro ya lelo mais boyoka ba surprise ya bien za na kati ndeti ba bokoloba Eric Fure vive zaya bana nzambe te timbeli bango wo. Merci Bom Jamskate zo na kati kuna oza ba fanatique un peu partout na Congo, en Afrique, en Europe, na mikila poto basi manini pour La Voix du Maître Sorobima et puis oyebisa bango pas non oza so vivre la musique te occasion animation te mais muscle les au sarlaté animation nazo senti esali banga ya au sarlaté biso za ba animateur to mela ba lo tokote ezala ba animateur ba mela ba lo toko so mela ba lo tokote so mela mai
Pour cet album, La Voix du Maître. Donc, on a joué ça pour La Voix du Maître. Bas à la calme, on a surprise et belé. Jamusket au bango baebagi. Et comme sous un plus et sous en tout cas, on a crié bien, baroyoka banzemba bien, baroyoka album en tout cas, baro CP la surprise et belé, babiloka sika et belé. Oh, tozana 12 apôtres, tozana 12 et moi maman, tozana 12 apôtres, tozana 12 et moi barabe basambelaga na 12 heures. Babiloko c'est belé. Des fois t'es bon Jamsket donc au plaisir à toi on s'en a été. Naina tu na moi muke yo za mayele to po yo tanganchiki bile ba nimate ba tanganchiki. Ba tanganchiki ngo be ba te. Ba tanganchiki na ba ba sala te. Naina tu na différence ni za animation o ya kala na ba leki na bino o ba yelelo. Ah merci vraiment na CP ma cache na question na pour na ba journaliste belé ba tout na ba question o te. En tout cas, différence c'est ma casse parce que animation ya lelo eza trop makelele. Na obino bandekala. Ba leki ba ina ba makelele. Te biso lek to ya kile to kuti ba Al Pacino. Oto kama mandumbu diangala meno kilendu ngana bisikwe iyo keti mini ayo omona animation tozo yemba animation. Dans animation lelo et baby. Ba petit belé tellement bouleux ça te ba comment profiter gana afro. Afro est animation te. Afro est animation te. Ba to ba comment kosana. Ah soka yenega moi afro moi lobi. Kwa ngana Thompson mbika na kwanga. Donc eza bongo te. Donc animation animation ngana ebezaki animation ba Al Pacino, animation ba ya ba Tutu Galuji, animation ba fina ba Juno Mombafu, animation ba Kokota, animation ba Bill Clinton, animation ba Selo, animation ba Bob Jamusket, animation ba Biscuit, animation ba Brigade, animation ba Kerosene, animation ngana yebagi yango wana. Mais biso to sala. O mamutu na mutazo sala lini. Mais lelo ba tutu ba comment na bango. Siko ba leki na yo o ba bimikolo, bana nipozo apprécier bango, o zabe moi temps oyoka bango en étant bon Jamsket parce que ça exemple à suivre. Aux modèle d'animateur rebelle. Siko ba leki no amso moi mi be, o zo moi maza moi lino moi malamu. O pasala moi ko bungo ko pese pe kosa zo ngape na chemin. Parce que bino osaki nzela lelo ti lelo e ko ya te. E ko ya raté tikala. Aya kimbembi sika dilenga bobe. Na boka on atani na Paris. On a série on a gubatu na on te bazo boule biso d'être beta ba Bercy kala. Ba Zénith to beto leka kala ba makambo wana ba petit ba sutukulango lelo. Animation animateur on a zo sentir lelo na Congo. O mutazo pesa elenge animation. Mutaye na biloko sika. On debiso to yaki. En tout cas, place Azali, nazo pese mbota to tango fort. Aïe, fête yambome, fête koliana komela. Ozo mon animation ozo yemba. Asa les animateur yewana. Et ça te na boloké. En tout cas, boloké na peso bambota trop, bande konanga bozo bosse kitoko en tout cas, esprit. En tout cas, côté wana donc tango fort akangi makambu mikolo en tout cas tango fort wana nenga mabete. Tango fort akangi makambu. Merci Bom Jamsket, mon numéro na yo mot na ba o ya na Congo et bien travers le monde. Ouais, merci beaucoup ba o bazo talanga na RDC, ba o bazo talanga na Afrique, ba o bazo talanga na Europe, monde entier. Jamsket yo nazali. Ouais, vous allez na posa na na contact na numéro na ngezali 089 plus 242 to barara ya wuli musheni code mboka 089 16 77 886 089 16 77 886. Oya rozana posa Jamusket toza pe na studio tozo betelo ka sika afro yango. Et bien yambaraye moko ba yambelaka te. Na linga ku ba je wana te. Na linga ba je ngamoko na ntunga moko na chombo. C'est ça. Oya rozana posa na ngai en tout cas benga ngai na pesi batutu ba linga ngambote na Paris la nazo tala kuna nazo mona Florent Mbaki nazo mona Lisi Balingi nazo mona Bijou Maketa na pesi bamboto place na pesi ser na nga bébé yantimba yanzuzi na Bruxelles yantimba na Londres na pesi bino tout bambote edi ki sema na Anvers batu nyonso balingaka Bob Jamusket en tout cas vient nga Oma Lumumba na Anvers na pesi batu tout Dadi Soso na Paris Peter Coco Pil Clam Franchi bino nyonso ba vient nga ba Arijana en tout cas bino tout na lingi bino na pesi bino mbote Bob Jamusket tete nai maboko bank mutakabarazo seka kitoko
Écologie, c'était Bom Jamsket. Merci Banderolanga, Tozana Ndegonabiso, Leki Nabiso, Massa Nabiso, Yana Batube Bele, Aosa Moussa na 100 kisi, 100 gosa, moto, 100 monama. Ndegonaga. Ah, maman, ils ont qui non, qui makasi. Fait maman n'engage kindi, et qui a un esprit. Oh, abisubelonga, sans esprit, oh, ça m'a moti. Yana wachana esprit mabe so esprit mabe te ba mwe kete feke kana ninga tindika tina suka kaka ouais na loba malgré célébrité na yo malgré munene oyeba na mboka Congo ma ozana respect na ba kolona ba leki na ba kulutu o okuta bango na musala mais lelo ba leki na bino musu ba ye lelo célébrité zo sala ba mutu na ina tunu mutu na nini sala ke éducation na yo réputation na yo ezala restaurer et déranger batute et scandaliser batute. Vous êtes bien avec tout le monde. Tout le monde va prêtre bamboko bazo respecter yo, tout le monde va artiste bazo respecter yo, biso ba journaliste to respecter yo. Nino sala pour incarner éducation zana. Omoni eloko wana za éducation za na kamona na parler famille. Ni tu te vandi boto sola. Magata micro na mi wa vienanga. Oza ya nanga musika. Musika. Funa peso ba respect. Et puis dans le monde art na kuta vient sur ba Jani, Fai ba Pofirenze, Viega banani na dusola bango skobo na elunga kala pana dusola gar. Mais ba petit na biso lelo eza ngana kunane ba pete komi lelo YouTube nde na channel pena ma YouTube nde e ba ngo benga ngo pe mo pepe. Ba ngo pete ba ngo be wa bilonga ba ya kala wana. Ba ya kala. Expérience na makambiso to sali bolo ba ke ba ya kala. Bino balinyo bino boye nango eza ya biso. Bino benga suba to akala. C'est-à-dire que ki kala wana biso to zondi mana biso ngo, c'est-à-dire que ba petit na biso eza soki mutu avandi abai bangi na ye ou bien akena boîte mutu ma oti pota bengende nini ya papa amesema whisky avandi asema vidéo anu manki di respect mais biso ba biso boye nzambe to banga na premièrement nzambe puis to banga pe ba faye na biso pour le son mal répéter na oksa na famille na soni côté nga banga ndi yangwana na oksa famille na soni et puis na pasteur na et puis na entourage na na olinga peut-être na ba mona ki elonga kala mal répéter c'est pas bien na o etali actualité na mikolo to mona ka moi silence to zo baté oza wapi ka banzonzinga ezo continuer hein base veneza mikolo actuellement to comprendre elonga kala toujours le chic le nga venga Dios na pesi mon président ngadi nga Dios place ça est-ce que la division zo continuer na ezali boso parce que ezali matamo hein et ozo vraiment timidement vitesse on ezali qu'est-ce qui se passe avec ces groupes non vitesse ezali omoni batumiki baalo ba chic et panzani non chic et panzani te omoni partout ba suspension ezanga te so ba suspendre moto ezate ke chic et panzani te et puis elonga kanena bo peut-être moi c'est ezalaki na pe na chaîne na YouTube elonga kala TV nazaki moi elonga kala télévision moi solo ya kati na ndenge osanga te ba o batana HD version journal télévision total avec elonga kala TV donc deux fois te fumu l'international moto moko bien papa Lunda donc salutation de Marc na bandeko to azotala biso au travers cet entretien quoi donc chic choc le ngé et couvre na ngote ezali absolument situation moi pose main makamboza nango ba moi batuka neza so ba suspendre moto ndenge ezala bato te chic choc pendant te et puis elonga moi c'est ezali parce que au monde na kati elonga kala TV nazoki moi manager na ngai Arnaud Bile le konda na Afrique na PC moto et puis maman Béatrice là au Buka Sanzamba ba maman na Belgique ba maman Fleur de Lima ya papa Jiklonjil ba meka ki mpe ko luka moi bilongi pe akala moi bilongi moi sikape e ba ya ko se figurer pe na film mo na sala c'est pour ça mon elonga ka moi temps silence mano prépare film ngo bientôt là nazo largango mais à part wana elonga ka l'esprit ko silate naza Woza arme ko sila raté jamais ko sila raté moni place ngana yawa po nga fronta ba musicien na iba nini partout place ba linga na place ba journaliste ba linga na ali place ba joueur ba linga na ali na banga ka kutu ngo saka nini wesa obongo obanga risque to banga scandale te ba journaliste ozali ba sportif ozali ba musicien ozali ba comédien ozali osa ndeni ni bo ozana bolingo na nyoso na bango te nzambe kaka nga banga eloko te ponga bikisi te na binzambe na nga sikonga na banga point
bato babanga bazala ndeni bazala o ba mikanga o ba pese mi condition mo boy place bato bali ko affronter bango te yango na banga bonso na condition mo tenzame na ngabiki affronter mutu o pese valeur pese mbote bongo na banga poani na toujours. Merci beaucoup Elonga Kala na bandi to prochainement to ça sur émission belé parce que le barabia hein bato atala ko travers le monde ba benga ba biso pona yo et on se met là ça mon numéro de contact moi mbot na 2-3 personnes et ça va beaucoup mieux au travers cette chaîne HD version Original TV. HD version bon s'abonner massivement c'est mot d'ordre de Elonga Kala papa na Lisette dit bon s'abonner mon trick wana ya rouge wana tchabina mo sapino bo rak au s'abonner bon sentir ba news bon sentir na ke Elonga Kala est là. Et puis numéro de contact est plus de 143 89 62 63 503 plus de 143 89 62 63 503 na pesi mbote na Chigolenga le patron le plus simple de la RDC mon ami CR7 ne tombera jamais Niclet Amba mon ami moi en classe na biso et puis Idriss Kabengele Arnobi le mon manager en Afrique du Sud papa Jiklonji na Paris maman Flo de Limaya batu tout balinga Elonga Kala Lisette nanga na pesi mbote lifanto nanga place ozali OK. Biso peto besi bébé na biso Lisette moi na biso moi na ba star moi na ba journaliste Lisette papa Lingioto ça toujours maïna antique ça toujours maïna losambo sambela to pona papa ba je fonga makande zo fonga maboy pour yo boza la béni. Allez-y mesdames et messieurs, c'est par ici nous mettons un point terme à cet entretien. Merci en Fumu hein award papa Lunda Fumu abinanga na boaka Fumu abinanga na boaka Fumu abinanga na boaka mais Fumu na boaka ote po émission Sili Fumu na koboaka yo te po émission Zero makale biso troublé. On appelle Lisa inconscient idioté. Bakadi se s'envoler sur la table. J'aurais l'esprit n'a pas mis envahi. Ce qui n'est plaisir pas pour le bon football. Pour la clin d'œil, y'a pas ma mota comme amoureux. C'est des antipotions, y'a Zaïna. Solo makale biso troublé. On appelle Lisa inconscient ignoré. Makani se s'envoler sur la table. Pour m'esprit n'a pas mis envahi. Ce qui n'est plaisir pas pour le bon football. Pour la clin d'œil, y'a pas ma mota comme amoureux. Sauf des antipotions, y'a Zaïna.
suka ya maluka yawe mobimba na ngeza ya kokakola te zanga te okutani na mosi visa ya repo naza masanga oyo ebongisaka feti tu naturel elengi na lolemo parfum ya bafleur jardin nzambe awa soka ya mabobwa yawe mobimba na ngeza ya kokakola te talaka te zonga te okutani na mosi visa ya repo Bokanda triomphal ina échangeur Comment harmonisa ina mwana vomae On avait ta sifflet, palpita mais les sifflets La chasse la bombe et combien qu'elle a zaïna Accident, son gana carnage La cortège à président, son carabine Thank you.
Mississippi. Maman a Wendy, HD original, Arlo de Mix. Oh, quel bon petit wana. Oh, Nicole Babi. Oh, Vraiment, il est drôle ce garçon. Chérie, faut suivre. Mais pourquoi tu finis la réunion? Tu ne vaux rien, tu ne fais rien, sors de chez moi. Bima! Je suis ton mec. Mais pourquoi vous rigolez? Mais pas que je t'avais demandé de partir. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Chérie, hier tu disais, tu donnais des éloges. Mais c'est toi qui as fini toutes mes forces, chérie. Allez, je suis là. Tu ne vaux rien. Je vous envie. Je vous envie. Mon amour. Chérie. Oh, mon ami. Voisin. Mais voisin, entre nous soit dit, mais coloniaux sonamona kona mwasi na yo ya munene, bolekaka pourtant yo zanzoto mike, excusez-moi, bolekaka toujours en harmonie, boza koseka, menga, mwasi nanga, quel que soit munene nanga, awuti ko benga nangai libanda. Je sais pas, c'est quoi ton secret? Mon secret n'est pas vraiment un secret. Ah bon? C'est un secret de Polichelek. Contrôle technique. Oh, contrôle technique. Contrôle technique. Oh, bah tiens, on a mis tout kayango. Contrôle technique fait à base de plantes naturelles, moringa, tangawisi et aloe vera. Contrôle technique et bon ici les bananes.